Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y en a aussi pour les volontés. Tout ça là qui est fort, on a plus sur artiste comédien. Et puis notre maman d'amour, notre maman chérie, notre maman de cœur, maman Waro, maman Marie-Olive Lé. Saka nécessaire condoléances na famille Makila Mobimba ainsi que na artistes comédiens na ba famille ya Diana Makila partout dans le monde sans oublier Schengen Badega pour Kaboina Diane journal est là vraiment hata dans ces camins nazolela na kati ya motema langa na kati ya société. So mutu akufi société mutu kundake biso société na biso za théâtre tangu to mutu abeli toko sangisa tangu moninga moko akufi toko sangisa tangu to sangisa kaponde to aba artiste to sangisi biso na biso ba oyo bazaki ba fanatique ya Diana pe ba contribuer mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Justovitz yene coach le poste ya nzoto na bino ayena bakisi ozo traiter ba tempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo pesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi deisima oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Justovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Justovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma loko mutu batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga moniokoli mais sur terrain kotakoliki bomango nde tomonaka o humanisme yeye chéri okwaki wapi pa pardon impression nga liboso nazo kaka mawa namoni ki lelo vraiment pour Kaboina Diane journal est là vraiment hata dans ces camins nazolela na kati ya motema langa ozolela na kati ya motema no ekosala pasi tokomona bino à chaque fois boko kufaka mais boko dirait ba pauvre na mosala nyonso bosalelaka biso na mambo nyonso bopesaka biso mais soki kaka lelo motu moko aza te fo toyoka cotisation bato basangana po bakunda moko na bino pourquoi pas bozalaka na eloko moko te oyo bozalaka nango mwa libenga moko ya kobombaka un franc po toyokipe mingi bon libenga mpe ekoki kozala mais na kati ya société so mutu akufi société mutu ekundake biso société na biso eza théâtre tangu mutu abeli toko sangisa tangu moninga moko akufi toko sangisa tangu to sangisa kaponde to aba artiste to sangisi biso na biso ba oyo bazaki ba fanatique ya Diana pe ba contribuer voilà ndenge ezala kaka mais Nicole lelo te ko bimisa nzoto kondo balobi famille ya Diana bazaki vraiment compréhensif na bino bo trouver les camarades ndenge nini kosola entre bino na famille ya Diana vraiment tout d'abord na sengi bango nanu merci beaucoup baza vraiment bato moko basambelaka vraiment baza bato moko vraiment baza na compréhension parce que tosololi na bango bien tozalaki bomoko na biso ba artiste na famille ya Diana oyo biso tolobi bango bayoki oyo bango pe balobi na biso toyoki en tout cas organisation et l'équipe bien pe
na monde na koloba tete bango mo balobaki ke aza mwana bino aza leki na bino a famille na bino donc ezosengaka bongo. Donc merci beaucoup ya Nicole Bakata to évolué nous sommes allés malembe mais lelo yo ndeko na bino akei ndeko na bino akei na ba souci ebele ndeko na bino akei na ba chagrin ebele ndeko na bino akei na ba problème ebele o ezalaki libota na ye sa deuxième famille de to benga rango libota na ye oyo emekaki un peu ko choquer moi mingi na makambo wana ebele azaki naona motema lelo atiki biso akei na yango okokoloba noti nini na makambo nyonso tomonaki elekaki Diana zongisaki Diana kitisaki Diana makila makasi ebimisaki bandeko na ye na puasa okokoloba nini yoza moko parmi bato oyo bazaki pe na Diana nakoloba nini eza maladi yaki nzamba zwi mutu na ye parce que tant to bota marato ebike to botami mwana botami jour bo dati bo na airboy mais tant nzamba zwa ka mutu na ye ezalaka volonté ya nzambe ya bisoti alors ponanga toza batu mutu nyonso azanga mabete mutu nyonso azana na mabe na ye po tozaka batu mutu azana libete zaka nzambe bato bazaki na ba problème na mowei tant mowei azamakila lokola biso bakoka ko sisa makambo ngo tant mowei ya sake ya tiki biso ya nango na importance te koloba sala kinga boye azongisa kinga boye bongo tangu azaki na bomoy olekaka na TVT poloba lelo mowei azate akoyoka na ete akoloba ne pete akomona te okoloba nini pour mutupe est-ce que yepe Diana basala ke mabete voilà donc eza ndenge wana ngana kosa muninga mabe muninga pasalinga mabe donc mokilo nde toza boto aka bato waza mo santo zakika mo santo zaka nzambe donc alelo bazoboka bajeta ki sort makasi epa ya ndeko na biso ser na biso Fifi Miel oto yebi ya na ye via Queen Mother bajeta ki sort pona yende basosi ebele lataki Diana abozoka ezaka oyo bajeta sort pa na ye oyo babwaki liebo oyo sort pa nani bajeta ki sort epa ya Fifi Miel ki pona Fifi Miel nde ba problème na ye yango ememaki ndeko na biso na liwa vraiment liwa ezaka liwa biso to mesaka koloba bato ba mesaka koloba donc Diane akufi na ye ponza mene muta permetaki akufa voilà. Merci beaucoup ya Nicole moi mot de la fin na yo na bandeko na onyoso batikali na bandeko na onyoso ya musalo bosala ka kibomoko boyebisaka biso mais on dirait bosala vraiment na ngote ozolo banini na un mot na bandeko onyoso bakolanda biso toza na bomoko to kana bolingo omoni singa famille ebendanaka mekata na te poto lo bake toza na bolingo soka likamande kona biso moko biso nyoso totelemaka mais soto ana bolingo te omona te ke likamande kona biso moko lem suna loba na yete mena yoke na likamna temi mutaliboso toza batu bana tata moko baswanaka bana mama moko babundaka toza batu to ana kata bolingo mutu musupe bakobota matata moko mama moko me bazo yokana te so bazo yokana te ni koloba te ke bana bolingo te pasa ndekone e oza passe na ye donc toza kana bolingo lelo toyo kosilisa likambo yango toke kotika kondo to changer kombo to komo benge pauvre to komo benge kondo un monde de la fin na yo po ça fait trop mal de quoi que trop jeune nzambe ya permettre liloba suka kaka onazo senga nzamba pesaka famille ba Diane makasi apesa bango kimia o muto mokila ko pesa bango ti bayebaka ko batela bana Diane po Diane ba omone lisusu te mais ba omona Diane na biso na public ya Diane ba omona Diane à travers bana do bayebaka ko boko la bana ya mowei makasi bakola na bien baza bana moko bayebi nzambe nzambe ba ko protéger bango apesa bango longue vie apia bango mayela apia bango sagesse donc nzambe apesa pe longue vie na libota ya Diane apesa surtout mama Diane apesa ye vraiment kimia po lelo ba mama mingi babaka mwana nga kundanga mais mama kundi mwana donc eza facilité
Il y a vraiment facilité. Merci beaucoup, Nicole Bakata. C'est très gentil de ta part. On a vu que bateau balandi biso, beaucoup de messages. Moko azalaki katikati na bande konaye. Lelo to bengi Diana pauvre, mais hier to bengi Diana Makila mascotte, mais lelo to bengi Kondo. Moli moné pe makana na kimia. Pour lelo organisation nyoso boko mona to kolela Diana. To pusana na biso kuna, donc to kolela moko na biso. Oya tiki biso, oya azalaki trop cher na biso. To kolela ye. Yasuka. Toke kotika ye lelo lobi te, lelo kande toke tika ye. Moko azalaki moko na biso. Moko azalaki na biso, moko asepelisaki biso na ba film na ye, na makambo na ye ya kosala, na lolenge na ye ya kosalela mosala, azalaki vraiment na biso, asepelisaki biso. Donc tout ça na likambo koloba te, oyo ya koloba ezali kaka Nzambe azwa molimo na ye, apemisa yango na kimia, esika kimia ezali, molimo epema na kimia. Merci. Non, toi tu as la couronne. azalaki na makasi wana ya kozwaka te ya korepara na bato nyonso oyo baoki kosala lokwa mwa likambo mwa kodiscute dans la famille. lo Diana tiaki wana Diana aza na problème na moto Diana akufi na kimi message ni mpesa esuka na moni ya bino nde koperdre bino na famille ya Diana na message asuka apesaka nécessaire condoléance na famille Makila Mobimba ainsi que na baartiste comédien na bafani nyonso ya Diana Makila partout dans le monde, sans oublier Schengen Badega, maman formidable. En tout cas, apprécié ma nécessaire condoléance vraiment. D'abord, on est Badega et Diana, courage. Merci. Aïe, qu'on soit pas avion, Nandenge, Liwa, la mobilisation où il y a l'artiste peut-être de voilà, la mobilisation de l'artiste, c'est ma grâce, l'artiste à Poto, l'artiste à Kinshasa. Vous allez vraiment mobiliser, vous allez motiver pour la développement. On a développé tout ça là union so ezali pona mbongo Diana okufata so ezali pona mbongo Diana alinga okufata so pe ezali pona prière Nzamba Diana alinga okufata Diana akufi po eza volonté ya Nzambe tosalaki oyo effort na biso ba artiste comédien et puis notre maman d'amour, notre maman chérie, notre maman de cœur, maman Waro, maman Marie-Olive Lem Atika Ebisote, elle était toujours derrière nous. Nazoke na yo abana na Diana banda na hôpital atindi ba spécialiste ya ba médecin ba soigner Diana pour te dire que so pona mbongo Diana ninga kufa à l'état où Diana akufi loko eza volonté ya Nzambe mais elle est notre maman oyo atika biso ta soutenir biso d'une manière ou autre azana biso aleli na biso petit na baso ba mobiliser mbongo apesa ki bino ligne sur la famille mbongo bapesa ki bapesi na maboko ya mokili. Moi j'étais là bapesi mbongo na papa leki ya Diana propre
papa na ye azalaki présent bagrande sœur ya Diana bazalaki présente bapesi mbongo epai ya papa leki ya Diana $10,000 oyo eutaki epai ya mama Marie Olive Lembe Kabila et puis papa leki na ye azwi apesi yango epai ya grande sœur à Liboso, il y a moi aussi, il y a Diana Lili, maman Lili. Moi j'étais là présente. Bah pesi on a ma beaucoup d'artistes. Photo le bar likambo yo, to yo qui te met to moni. Même na ba image eza artiste mokota simbi mbongo wana. Voilà. Mais tu mets ta organisation ya matanga lelo. Avec mbongo yo surtout besoin. Pour ça il a on est tala matanga ninga. Bambo on est tozwa. Ouais maman li va pesa kinana. Est-ce que là nazolo ba est-ce que nazolo ba na organisation pour na matanga lelo. Organisation pour na matanga na ebisi yo organisation matanga je crois aux homona organisation yango to bimisa ndeko na biso akokunda mana honneur par rapport à Rana les artistes là ba fani bazawana famille na épée biologique bazawana c'est tout yo lingito ça sundeli normalement ba dozolo ba bande zo ba affaire montana déjà beaucoup le espace moko pour ya bien pour les je crois espace au pesa kitoko ya madete pale la paix bimeso na ba salte bozu espace na bino tozu espace na biso na 50aire to tende ko na biso mabeza te atiki banati azana bana nembale bati boko luka nyonso bo saela ngo dépense et puis bana na lobby ba suka ndé au moins na liboso azo diplôme azo kende université il faut que zona on soya mwana na assise à université na soka silisi azu musala malamu au soutenir l'équipe vous comprenez donc il faut que ça l'organisation to soleil na famille kitoko d'ailleurs famille à Diana famille Makila en tout cas bravo pour baza famille moko on dirait batanga mingi baza famille moko compréhensive baza famille moko humble famille moko don non baké na biso kitoko du début tina ndenge tozo tika ndeko mwana na bango ndeko na biso leona mabele toza na bango kaka très bien vraiment en collaboration merci na ba artiste nyonso na poto en tout cas merci na bino en tout cas pour vous soutenir ndeko na bino banda na opito toza na ye merci na ba artiste nyonso ya Angola pour toza vraiment la communication bango pe lobi balala ki na junior na nani na Kimbangu en tout cas merci na ba artiste nyonso ya Kinshasa tozala vraiment mobiliser pour notre sœur vraiment notre collègue personnel. Suza na bazoom beaucoup taka na kati ya caméra ba nini zana misi bitomo mais bon ça tout tient micro blanc mais blanc na ngwaza nengeni non et bon chez pourquoi accéder bon c'est on aussi madame Tongo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous